Akatala isoki bango tu wana ba mema kombo wera quelque part te. Dicien toi beta na wenge musique à maison mais presque à mema kombo wera quelque part. Wo sangoni non. Ah ba yebi mamba ke no sala nango. Bele bazala ba ke no bala 20 sonnet. Oh. So ba oyo wenge musique à maison mère mema pototé. Toujours reconnaître wenge musique à maison mère bongoye. Boni face à la reconnaissance na wera son. Babilo mseza komi kangela ba porte. Ngakuta on obet la wenge musique à maison mais na tcha photo wera. Ya 20 na chambre nanga. Na sambele la kae. Pambola ye aza la bonne santé. Soki moto lelo akufinga na kosuka wapi. Ba moni ke 20 azo finga bat atinda ka batu ba finga batu. Ole bino pe bobima de devant. Bino pe bo créer ka batu na bino bo tindi pe kaka donc ezala batu. Bongo. Ezala batu ya batu ko le kati. Mais soki bino bozo ya rabino moko ezo vous accusez qui? Viens à biso Adolphe Ngezi tata mobisi na lingage mingi nzembo ne ya suka ya succès otoyebi eza nini. Amona vera mboya na concert moko ya 20 na betaka 3 jours na Grand Hôtel hein? OK. Donc ce qui peut 20 en retour à que honorer les grands mopao et vous avez la fierté moko pour la musique à Congo et na nenga mukete. Mais on a aussi un kaka na viera mbubati que la 20 espace na e. Je veux wenge musique à maison mais attends na moi tambuke tozala biso pe tozala totika kutu ba pierre biso pe to koma pe ba histoire totika ba histoire na biso na ba wenge musique à maison mais na yemba disque na yemba album. Boni donc biso to yebi ndako donc mutu ko apprendre mutu ndako wana osoki ndeni azate biso to yebi ndako. Ninga na tambola na reconnaissance style le na boya eloko wana nga na bande ko yemba. Na wenge ta on a yaki sikandeli ko kotasa nde to yaka pamba to yaka kuwera zaka déjà wera et puis tant to yaka na ba wengi wana omone lokola nzambe fa lo balilo ba moko boy donc il pona yo donc il peut venir changer après c'est manto lo ba ke exploiter biso non ce qui vient de na lia na mitu na biso oui a mérita ko lia parce que tant de to yaka to joie auto joie Ozomon, to joie. Kozwa koyebana kombo. Koyebana et puis y pas joie oh y a joie. Vous comprenez? Y a pas joie oh y a joie biso pe to joie ils ont raison te ko lo bakeno. Soki y a bani ko lo ba bon c'est que ba musicien na biso pe ba banda ko se plaindre alors. Konga ça fait longtemps na groupe na ba musicien. Na otonga ba parler ba musicien na musicien mon na Congo musicien mon ta groupe abeta en orchestre ou ba sombela parler azala raté. To sombela ka ba mission zo sa ba kado ba mituka moko bozwe le monde ko futela yango to sa to se limita kana on n'a jamais patron moko groupe na musique à Congo a sombela mission na lopango ezalate OK ezalate o etika la kana etika yu moko luka ozomona donc je pense que vienanga Gino ba pesa ye poto ba pesa ye succès ba pesa ye bana wa botana ba poto wa na wenge musique à maison mais en joie base à joie oh ya rose les restes etikali yo mum te faut créer na habité ceux qui viennent na Gino za rapper na ba semeki ceux qui za rapper na ba beau frère ba bokilo parce que bato baza mieux placé à côté les la biso na makamsu to sala ka za na nzela te eza ba semeki na ba bokilo na po bango nde to yoka moi soni puis luka nous on se concentrer dans nos peines na musique. Vous en avez belé à miner nos salas. Mais à moi miner nos salas, comme nous avons zipika yango, naba zipika yango pendant longtemps, naba polémique. Vieux ceux qui poto échauffer moutou, qui taquine, oso joie pédoc, osa de na ba doc inde ba biso tout na ba doc comme conseil, qui taquine, pe misa moutou na ki. Natali ba vidéo, Natali Lazolo ba Natali ah. Vieux on dirait tête non on dirait on mène bateau muduso ya soko ye munene place ya moni ngani na boso na ye munene place mon place na simbi mi baleo e ya ga munene te a to ye munene ndeni yango ya ga munene te tika la kana place wana mais koto nde ya ga munene ozomon donc vieux on dirait makamune nyoso etikali wana o nyoso bimi koto buzoba ozomon On a nos tabou muto asele. Donc on dirait tes professeurs à rendre auto Mickey le colangati. Pour réfléchir moi bien,
ondire nzembo asuka o tikela bato etia ngana yo polémique eza mopepe po nzembo na mopepe pe ezaka nzembo na nga. Ah bon? Voilà. Oh là. Siksa suka o ya sala na mokili na carrière na nzembo na mopepe. Ti lelo ondire siksa suka. Le problème ya yo na fabrica c'est banda à partir de nzembo na ya mopepe. Zaka ya yo ayiba. Ezaka nzembo na nga. Bon, koloba ki azwa ko yiba c'est un peu. Voilà. Ezaka nzembo na nga ayeba ngo pe bien. Nga neto yokanaka que to simba na ba nzembo te. Il y avait un moment à cause de logo na nga yembi. Tant to saka ba master. Nga pe na ko yembe logo na ye. Après na yako zwa mwa nzembo ne moko boy na sepela nango edena kolango na mutu na nga moko boy. Acha kete. Ah donc yo zwa ka bato biso to zwa ka yo te. OK. Donc voilà quoi. Oui, donc banda lelo c'est grave hein. Na bisi c'est que banda le biloko na nga oyo yebi ko simba kate. Après c'est mamiko na yako mona sali kiteti. Abimisi nzembo wana mopepe. Nde problème e banda nga na ye wana. Na loba ngo trop problème banda na nzembo wana. Apparemment po ndireza nzembo asuka ya succès oyo atikela batu na mokili. Eza likambo nzembo eza ya solo ou eza likambo susu. Eza wana. Koto yokanaka ke kokota suna bilanga na ngate ngape na kota na oya yote. Ya ye kokota na oya. Eza mamba mwasi te. Face na nga pena na kowela na mwasi. Ah. En tout cas mwasi akoboya nga pona okendo kolinga ye. En tout cas, c'est une femme maudite quoi. Et à mon tour le baba vérité me sous dit. Et à mon photo tal à rappeler de. Oh le on a né au sala que no ko beba na ko beba. Et toi la baba vérité. Nous avons la tête donc vrai noko loko la ngabo noko loko la ngabo. Bat muso to ebi on a ba wenga na ba souffre na mamba ba bolingo. Il est pas se produit le 18 octobre PK même date na Weranson, il y a na Zénith. Zénith de Paris. Zénith Zénith. Zénith quoi? Oh Zénith c'est ça. Rouge. Ah mon dieu, Zénith c'est ça moko. Yep. Bato ba sala ba effort et revaloriser musique na biso Congo photo protéger ba. Photo le ba bien pour nous. Autant la 20 na âge à comme na motile azo bimisa ba énergie ou azo bimisa ti lelo ko répéter au moni net nga na ba na préparer spectacle on a théâtre de gymnase ou pesa ba tout spectacle ça ba énergie. Il faut miser dans le temps, il faut miser mbongo, il faut donc ça facilité makambo. OK. Donc batu nsusu ki ba okokate to permettre bango te ba ko tsaka munoko na bango na kati makambo. Olo likamba wela kate. Olo bordo passe la kakwedete. Abidjan DJ. Maison Awatoza chez Maman Nicole Malonga, Longonda Mwasi Nzambe. À Château Rouge. Mieux qu'on zonga bongo te, yo ko zonga bongo te. To e Château Rouge ça va pour somoni awa dans la Château Rouge. So yo ko zonga bongo te. Ça va produit ya Maman Nicole awa. Ngana lingi na vimbisa poitrine na vimbisa te za ba chiffon na tie. Ote chiffon. Na tie chiffon ko na ina za nango naturel. Na place na ke Tunisie comme le bel nga ke pas Maman Nicole Malonga. Ah BBLT. Ba commande za ba produit za. On est ban Château Rouge baloba yango. Château Rouge au Kitika na métro la libula métro. Bala moko. On va komi wana awa toza. Na moni yango awa. Bazalaga bafana. Lelo ba komi awa toza. Awa toza. Awa nyonso rozwa. Magasin Kitoko propre. Maman Nicole Malonga yeyo. Voilà, vous allez à la maison Awatoza chez Nicole Malonga Awatoza, comme on dit toujours. Alors, Toza, la spécialité de la produit à Awatoza, on a grossissement à sein, fesses, mollets et hanches. Là, Toza, l'examine juste produit Awatoza, on est ça la maralabo, coco et angoyo, on a mibali. Oya basi pona kofimbisa nzoto na sima pe liboso oyo ezali ya mibali pona grossissement ya 3e siècle na bandi ko comprendre awa tozali na produit awa toza oyo esali na laboratoire mundele oyo eza pona bapapa pona kofimbisa 3e pied pona kokolisa yango pe en même temps oyo eza pona bamama pona kokolisa sima pe tolo alors tozali lisusu na baproduit oyo elongolaka batampon soki toye malamu tozali na produit oyo ezolukama mokili mobimba produit sam tozoteka yango awa tozali na collaboration na production nango oh ba producteur nango basala yango depuis Corée ezotekama awa na Château Rouge tozali lisusu na albitin utaka Thaïlande pona ba spécialité ya makambo ya loposo na lenge ya ba tampon ba mama o ba lembi ke tampon elongwaka te tala ba produit na bino o esengeli boya koluka o bazoluka tous les jours mikolo o nyonso bazolela produit o ezobongisa bato yango oyo alors tozali lisusu na oyo
sini crème oyo elongolaka mpenza batache na elongi somba ya original ngai na bino problème ezaki original mama nazotela te papa naza na problème oyo nde naza boye papa na biso azokomisa nga lisusu te baproduit yango oyo ya awa toza mpona force ya mibali alors bamama oyo baza bapapa oyo baza na problème ya hémorroïde éjaculation précoce faiblesse sexuelle baproduit yango oyo nyonso ye légende ya bafese légende ya bopikili ya bopapa mama Nicole Malonga akenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oyatenango Nicole Malonga. Ici c'est Paris 44 boulevard Ney, référence porte de la Chapelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva Elengi. Kolia Kitoko. Cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka. Ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba, lipoke ya mpoka, légumes verts, na moteke ya moto. Awakutu masanga ya malili, iradaka te. Adresse Eza Moko 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena. Je suis chez Mama Wiva. Je mange, je viens à peine d'arriver sur Paris. La qualité fait la différence. Venez découvrir la classe et la différence. Ça c'est la différence. Elengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles, ma frère Joe, place Eza Moko. Cuisine arabe, cuisine africaine, chez Mama Wiva. nani yango asala masumu te na mokili oyo atombola mosapi biso nyonso tu tozali bato ya masumu yango tozoluka elongi na nzambe eglize ya Ozana efungwami na kati ya Paris non loin ya gare du Nord eglize oyo ezali eglize ya repentance ya kokumisa nzambe eglize ya komba ya bapriere ya autorité mpona kobengana monguna mingi mpona baoyo batambola partout baluka badelivrance babika te boyeba ete na kati ya Ozana bokobika toujours Ozana besoin ya intermédiaire te mpona komona papa Moïse chaque dimanche après culte bokobanda koleka badelivrance po ete bible ezokoloba na biso ete nzoto na biso ezali temple na Yesu awa na Ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima Ozana besoin délivrance bosa na mokili suka nango okobika bato bakufa misu bakomi komona bato ba AVC bakomi normal pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller contacter mama Thérèse Matondo bino moko botala ba témoignage na umeli mingi na komela bakisi na lembaki na obaki na tiki nzamba sala mais nzambe ya papa Moïse Makoma asale linga lelo yo naza mwasi esengo business ezotambola avec paix bien aimé soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye luka moyen ozali kangoli na yo batu bamonaka te bamoni na misu nanga bato batambola te batamboli na misu nanga eza kutu likambo te ke o bayebisinga ngamoko okomona na penzambo asalelinga azape capable kosalela yo okotémoigner pe lokolanga nzamba papa Moïse bisiko zali je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma nanyango azokoloba ete nzamba salaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala awa bato babikaka toujours nzamba za terminus Ozana eza terminus tango bokoya bokobika kaka le 31 août 2025 église na biso fungwami na kati ya Paris Ozana na Paris chaque dimanche après culte tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance ba problème na bino mokolo wana ekosila ba maladie incurable ekosila tous les problèmes ya bana autiste ekosila le 23 août 2025 tozali na veillée ya délivrance tokobanda na 21h tina 6h biso na bandoki bitumba na bitumba nzambe azalaka toujours elonga boya ebele église na biso fungwami nazozela bino na moto oh Paris
landa na yo me kofinga te kana klikla mama 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 chami ya no manueka ale tope pa ale soulever. C'est l'heure du débat. Bienvenue dans votre émission préférée avec la vôtre Glody Diasuka, la million de la presse. Très heureuse de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ce net moment. Je vous dis un grand merci. Je ne cesserai jamais de vous remercier car c'est grâce à vous que nous sommes suivis. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos critiques, vos j'aime aussi. Ça nous fait énormément plaisir. Merci à Dieu Tout-Puissant. Il nous protège tous les jours. Il nous renouvelle sa bonté. C'est grâce à Dieu que nous sommes là devant vous. Et nous disons aussi merci à Tracy Mbelinga Pro, la main magique derrière la caméra. Merci pour la réalisation de cette émission, l'ère du débat. Merci à tous les partenaires de cette émission, toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à toi, Yaouli Moucheni, Kodamboka, plus de 143, Monsieur l'Innocent, un grand merci à toi. Merci pour tous les soutiens. Merci au boss Njonga Okula, merci beaucoup. Merci à Chikito Papa Paradis, le paradis secret, restaurant Zamoko. Vous voulez bien manger, allez-y au paradis secret, c'est comme la ville, hein, si je ne me trompe pas. Merci Tracy Mbelinga va nous mettre l'adresse pendant cette émission. Sans oublier Mama Wiva, restaurant Elengi, hein, partenaire Boza tellement embellé, je vous remercie. La joie Amado Pichuna. Mon thème, papa Emedo, merci à toi. Vous voulez envoyer des colis, vous voulez faire le conteneur, allez vite chez Global Express, hein, au Château Rouge, Global Express avec Patrick Maloavengi, lui-même les boss, Patrick Maloavengi, Global Express, coller au coma tellement bien, hein, agence fiable, n'oubliez pas l'adresse, Global Express au Château Rouge. Voilà. Pour aujourd'hui, à l'heure du débat, je vais recevoir l'artiste musicien de mon pays. Il fait la fierté de la musique congolaise. À Saliba tourné et belé. Voilà, on va jouer juste après au concert Waouté Kosala Ayamunene, Zalaki concert mon kitoko après ça qui n'a Maribel et les caras tellement bien et depuis voilà on a joué tout le monde à Saliba tourné et un peu belé et ben nous pesa sur les marchés. Mon père au sol les ali concernant la musique, concernant culture. Pourquoi pas na recevoir lui c'est Robinho Mundibu, papa chic. Yazara tellement propre, azara tellement pembe na yazara pembe moro ya ça bisimba simba. Faut na na plateau pour comprendre en papa chic. Bienvenue à l'ère du débat. Merci on a ba commentaire na ba ben éloge na salle belé. Merci beaucoup. Glody Diasuka. Donc merci beaucoup. Ça va, aux en forme? Très en forme, très en forme. Bien habillé. Ouais, ça. Merci beaucoup. Louis Vuitton là ti l'émission Oye Makasi. C'est comme il y a un concert kuna teni ya ba soldé bimi. Ouais, parce que spectacle comme maman qui bongo. Spectacle gymnase comme maman na bigi ba basaki ba polémique là-dessus. Un peu moins trop. Spectacle comme Mamagi Bongo, dans un soldat. Qui première partie à spectacle, les nous na image ya ba Mila. Ok. Donc il y a un banda qui Bongo. Après deuxième mi-temps, il y a concert Zaki. Tant qu'on a invité dans sur scène Héritier Watanabe, qui n'a changé. Ah ok, c'était prévu comme ça. Donc il fallait qu'il y ait un bêta. Ok. Vuitton na bétio. Oh, donc Tenio et Bomba Magi. Oh là là. Après qu'on a invité, avant d'inviter dans la côte ça on a changement parce que nous avons un wing et en plus moi na ba lemba salon wana. Donc biso bopé tout ça makam na biso. Bato ba histoire, ba ebi. Donc timing ezaki penza le sous-souté. Ah ok. Temps de permettre à quitter. Nous changer et puis ba musicien ba rejoindre on a parlé groupe na chiffre 9 ba spectacle to préparer qui pour na kotika moi vide wana. Il y a le temps que aucun de se changer spectacle na to ezaki sous-souté ezaki to chacun de côté pour parce que ba musicien fallait qu'il ba ça la ba remplacer ngana vide wana le temps na invité nangai et ça qui moi marque
yango moni sai ke yango suka ya bongo suka na kimbila suka quoi bon voilà pourquoi la tiboye pourquoi sali boye mais ça qui bien là c'est parce que cancer en ezwa qui vraiment temps et belé ba tota ba critiquer ko lobele mambo tennis c'est bien faut lobela pe ba détail musu parce que tennis pe texaka conseil de l'autre côté ndenge pe na changer qui était lobby si pe kabat le plus important que makamno sala bat ba lobelaka mais moi je pense que c'était tout sur le plan dédié fallait zalara bongo et pe si pe matière nango mais très bien Robino Ndibou je suis très honoré honoré quand même oui tenu wana o moni na bomba tenu na bate solide na okita Paris donc celui Gloria Yambinga donc yo zaina na coulisse quand même ouais on s'assemble mon qui tenu na coulisse ça mon avis ils quelque part OK merci beaucoup merci déjà na ko répondre invitation na biso merci en tout cas tozonga moi mokesima par rapport à Maribel ngo déjà prestation on a Maribel ton beti placeau plein zala kiawa rien à dire ba image ngo yo Tricia Zonzili biso zapena professionnel quoi tant ozaki na scène ba impression ozaki ndengini concert ozaki à tantôt batu ba roya non sauté batu piaka et surtout mutasuka beta ki kuna tondaka te Didier Lacoste mais yo tant mati na podium moni batu tant on a monaki bato jour wana na santa ki na za mobali et puis na ko profiter na bato nyoso ba yaki concert wana o ba se déplacer parce que après concert wana ils ont mission ya liboso na sala à Paris donc na Paris quoi émission liboso na sala na Paris pour parce que yo zaki témoin et puis yo mtoko tsaki nga na scène yo vivaki o vivaki na biso na ngama kamwana moto wana chaleur wana o vivaki yango et na ko profiter na bateau tout na profiter na moment na pesa merci na bateau tout ba se déplacer qui au ba yaki concert wana jour wana bo basaki basala ki vraiment na sentir que na za mobali et puis bango ba komisinga mobali donc soki bozomo na mobali a telemi a lelo wa fandi a lelo nazo tout atolo que na za vrai noko grâce na bino ndé bo yaki bino tout wana bo sali vraiment que na se sentir que je suis un humain et je suis un artiste. Je suis aimé, je suis un homme. Donc, merci Nabino, tout qui présent, jour on a concert, on a ambiance qui totale. Et puis, on a une image après. Et le ça qui est bizarre, les tango yobozo annoncé na Saint-Marc. Saint-Marc tabouche te sali aya. Tango musique na biso nezokota papa donc on bandi batu batelemi. Oui, bah tout ça, bah parisien, bah européen, bah télémi, non, on continue à scène, mais musique a pas me télémi ça batou. Y'a Riki Moutalaksa, bah image pour Yazaki na souka, y'a Riki Sengele, na PC bambote, oui ça bah témoignage. Donc à l'accent bah image on a pris ngamona kamwa dege bah téléma donc bah pesa kinga force. Donc bah parisien, bah européen, et puis bah tout msou bah outaki Afrique loko la. Pas tout service, petit petit lo basaki na biswa na profiter pe na pesa bango ba merci mingi jour wana en tout cas ambiance zaki totale et puis bo pesa kinga loko la continuité donc continuité concert pour nanga ezali continuité à carrière donc bo laxi nanga ke no Robino Mundibu au-delà ya ba polémique au-delà ya makambu nyoso batu ba ndenge batu ba jijako batu ba zwakayo parce que je pense que jour wana ba tendance toi batu tout bazalaki tozaki na batutu ba race toi batutu ba fan de artiste toi miné na mboka bazala kiwana donc ba yaki nan ko yoka pe ko tala Robina ebike ba toi tembe pe ba yaki bo filmer ba kita rouge donc ba yaki ba filmer ndeni ne sala rasoki ba vide ça mais jour wana grâce na bino bozaki wana marketing na promotion à concert grâce na bino Glody Diasuka ba journaliste média tout et ça la penza que c'est très bien. C'était la toute première fois, au Presté à Paris. Vous avez un live dans la live yanga moko on a invité pour ma toute première fois je créera ba polémique. OK ko ya suna na ngambu mususu ki mabangambu mikolo yo toute première fois. Yo mo robeta live. Vous avez na robanga ozaki na mwa ba kobanga ou bien ozaki na assurance. Ozaki na assurance moko ko comprendre ozaki na confiance moko
po nayebi ke na bachana no boyebeta nana ba misu na misu ba bina nanga ba kulumba ba nzete nana ba mapendo nana ba kamikaze jour wana ku dommage ba nzembo mso ebeta kite po timing ezalaki susu eze koma yi muke pe ba musicien ba yakite donc ba musicien nanga ba zwaki ba visa te ba yakite mais quand même c'était bien nazaki na confiance ezaki penza makasi mais moi ko banga kaka nde et que ezalaki moi muke pe kobanga yaki koya ezaki te me yaki koya tango fe nanga la costa le kaki wana na salle ah ouais on comprend atiki bilembo ko le kane na salle na tukana mais ezaki pe bien ezaki ke la musanga na tenir compte na makambo ebele OK na faire face na faire ngo quoi parce que ça la ngo ezaki lokwa moi salle moko boye salle monde ya mo makambo ebele quoi ba histoire moi belon dirait les quand moi salle on a donc ezali lokola moi salle moko boyake on dirait musique place wana et école éclaté quoi mais biso nga nazo banako banaza artiste liboso artiste musicien ya liboso aleki na salle on appelle ça sold out donc voilà ozonga même na platine à Kinshasa mais quel honneur voilà makambo banda kuna fena ke pesa bana kin compte rendu baby si batu mitema donc to ba mitema bongaki pe pona bango na musala passion to salaka bazaki na plaisir ba pe bon par méchanceté ba mona ke mitema be ba bango bon toza be responsable à mitema na bango te to gérer mitema na bango te to tike bango ba gérer mitema na bango nous on continue quoi OK vérité zaye que donc fallait ko kita na plaque wana Kinshasa ko pesa bana kin compte rendu quoi. Ben, félicitations. Moi, je vais remercier et féliciter en même temps ton équipe. Ezaki tellement fort. Hein. Équipe Valentino Manager. Jiren Senzeza. Oh, Jiren Senzeza. En tout cas, Yazaki Kawano au four et au moulin. Papa na Jursiane. Jiren Senzeza. Je te salue, Jursiane. Des gros bisous. En tout cas, équipe, wana. Boye baki bango avant ou comment tu sais ça au côté en contact na bango? Bon, équipe, autant que Jiren, Valentino, wana bazali base nanga pi bazo manager nga awa na ndinga Europe. D'accord. Bango makambo to etali Europe bango nde oyo bazo manager moni événement pe ya liboso to sana bango théâtre de gymnase et simbi. Très bien. Bango nde mutu ba contacter la nga ba musicien so ngo to na ba musicien to betaki na bango équipe ya Kimbangu Kimbangu ba contacter Kimbangu et puis Kimbangu aklela ki biso équipe wana mon tozaki na bango jour wana le 7 juin na théâtre de gymnase na ko profiter pe na pesa Kimbangu na équipe na wana mobimba merci dommage ba kombo ba bana mai mususu na kanyango du te master na nga drummer abeta ki wana drummer abeta sans force hein do ba drummer me faisait quand on y attend donc mais ya beta logo alingi te quoi on a prometté hier en tout cas photo ça na nzela donc c'est kini hier il photo ça na nzela ndeko na nga drummer wana pesa ba mbote kotaza équipe mobimba base histoire nyatela ki biso tozala ki wana na clavier Malik Sente yaza la team tozaki wana guitare rythmique tobenga guitare accompagnement master nanga bakombo bango tout moi mobulu et donc na mbonda tozaki na petit frère Manzeku Zekoulé na mbonda bazalaki wana na bakompagnaki biso événement penze elekaki penza elekaki to bamasa nanga côté chant hein donc ah oui besoin de timing à répétition te mais ça va masa nanga moko auta aya a na nenga ya extra musica veroga mutamemae Charlie chanteur donc bakompagnaki ngezaki trop bien ba équipe ya danse ba danseur tozali na ba 3 tozali na deux Brazzavillois congolaise moko la fille ezaki aza mupanzi ozomona na congolaise mususu a camerounaise et zaki bien apesi bango vraiment ba merci mais c'était bien balataki bien ba danseuse babina un peu makasi en tout cas ba assuraki c'était vraiment bien mais après ba critique ezalaki na sokomonaki oyokaki et surtout présence il y a héritier Watanabe concert en comment qui nango ya héritier vous avez pris trop de temps na invité na yo obi vous avez été belé na invité na yo banda babi concert en comment qui nango ya héritier to ndenge nini ya la team oyebi na héritier bambola boni oyo ngana ye de partager sur scène. Ah ouais
bambula boni to partager to robetane pe kutu bino to robetane du début à la fin est-ce que talibino du début à la fin tali mutute au moins to beta ki misu na misu to binine misu na misu banzembo na nga ngwana OK to binine kulumba to binine nzete to yeko bina ne magoda to yembi na ye de la république to yembi banzembo parce que yango balobi ka comme un concert héritier concert à la team yanga désormais batu bambu zwango bongo mona na bino ko yayo yanga yanga pe yanga OK batu bazwango bongo na ba commentaire mingi ya kosala wana te sauf que du début à la fin banzembo nanga succès bat bayiki ko yoka presque tout bat bayoka kiamu bat bayoka ki chana no boy o esala ba mama na ba succès planétaire bat bayoka ki ba bina nanga bat bayoka ki kulumba bat ba bina ki nzete o nyonso yanga bat ba se déplacer ki pona ko ya koyoka bat bayoka kiamu et héritier wa ta grand musicien lokola ya za na podium abetaka nzembo mwa kita. Ah oui. Non, ça se fait pas. Fallait prendre du temps. Voilà. Et ça, le roi Ngapeta, on a zagi na Dôme de Paris. Badbayoka ki lenga binananga, badbayoka ki kulumba, badbayoka ki misu. Na Dôme de Paris, bien que tant coûte ezala quitté, mais na sala quand même, na sala 3e. Donc voilà, donc wana badbalinga kaka ba créer ba polémique. Okay. C'est important ezali que conseil et simba ki to simba kité. Et simba ki etikali ekoya na mbala sima. Donc tozan na concert musuzo to annoncer que to kena visite à ça l'autre fois. Ouais, donc comme on a tout à l'heure mais na ba poto aussi ça likambo ya théâtre de gymnase Maribel et bandoro balobi et yomoro rosa la Maribel oté. C'est grâce à Héritier Watanabe. Réponse Nekozani. Bon, et comme il y a un tour, et comme il y a un salate, tout va inviter à Kabatu. Le concert, tous les obétants en Europe, il y a toujours des invités. Il y a un invité moko, maman Nabiso. Il y a un invité moko. Parce que ceux qui ont 4 ils ont lobani, ils ont lobani siko. Il y a un moko. Des problèmes. Tout le monde a battu, nous sommes invités à battu. Tout le monde a ça. Et ça, les maranango. Quand on a invité à Dôme de Paris, tout le bakenon, quand on a invité à Dôme de Paris. Donc voilà, on a quitté la scène musicale, la scène musicale, non? Voilà. Voilà, donc. Non, ton rôle, c'est Héritier Watanabe, tu as un coup de pouce, et tant que frère Naye. Mais rôle, non, Héritier Watanabe, il a sali concert, wana et les cas, les cas qui ont. Ah, ça là. Asala te naza frère na ye on to beta na Beni na sali plein na stade à Beni Héritier azalaki te atinenenga ba au nom de Jésus-Christ potango na monaki na tinde na sali partage ya salle ndenge to sa balance ya stade ezali tellement munene trop na moni alobi au nom de Jésus-Christ concert ko simba na parle na kombo Jésus-Christ Dieu tout puissant concert ko simba na seka ki fort na mona yike aza pena na souci na makamna qui est toujours liboso. Je pense que le sambo na ya Jésus-Christ et ça là qui stade wana ya Beni ça qui plein après tout qui na stade à Butembo et ça qui peut plein tout qui ne kananga peut plein. OK, donc comment on a porté ba motivation non pourquoi qui na qui à côté kuna parce que côté kuna ba kinda ngo pambate. Mais pour finir quand on a concert ba promo zo qui na producteur et puis ba viser zo ma quitter, c'était quoi vraiment le vrai problème? Pour éclaircissement côté on a pesé la quitter. Timing ta la glodi kuna kata ba ibi kuna donc faut mona robe soirée tigala biso robe mataki miniature donc plaisir on a zagi nango awa glodi tigana bisayo nazali na plaisir moko na mokolo yo oebite quoi parce qu'on vient de loin biso na bino ebike toti loin toti musika na bandi carrière na bino c'est ça ouais et ngape se pelisenga comme on vous allez coller podium ko participer na la première ou bien la premier événement na yo en tout cas c'était dit waouh. Voilà. Félicitations encore. Donc ça qui prend maintenant il y a on va viser Chris Matondo. Ah oui. Chris Matondo na PC pour mbote Winnie
Winnie donc bazaki pe donc na kati ya organisation Fabrice Ngabali Kumikia Babi ya Mwanda bazaki mwebele wana Yariki Sengela utaki pe Belgique ayakaki donc napesi bango bambote donc pour surtout tangi Jires to bossa na pe bango te bango pe bazaki na oui, c'est très bien. OK. Babi ya Mwanda Paul Welly donc voilà quoi. Merci beaucoup Robin Onjibo. Mais quand on le kinga on dirait Mwamba ouais. Côté il y a Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte. C'était quoi le vrai problème? En fait, Gauthier Mascotte. Azali Kulutu Moko Boyo. Ah. Si les lots suite ité. Azaba Jara Bayaya Moko Boyo. Musique à Congo, ils en ont besoin d'ailleurs. Bah jeune, pour tous en a besoin d'ailleurs. Gauthier Mascotte, Aza mystique. Azali faisait. Il y a théâtre de gymnase. Aza mystique. Ah. Bajar baya moko boye yo okubunda bitumbo yozo banga ni kota na ringa na sima na yo. Ba okota na ringi boye oyebi ke no ya oza na sima no ba pakene na makamne otabu na sima. Asundolio. Ate. Siko oza de na ringi. Osani. Obundi polongi. Après boye na suka na boya mbano moni na seki okubunda yo mo mutu obane ko banga pour rien. Donc voilà. Donc asundola ki opelo la sima boaza te. Exemple ouais ke bien. Azali azamukolo. OK. Azamukolo. Azaka mukolo, azan expérience mingi. Azwa ki ba jemoko bopo concert au Simba. Moi je ne peux que azamukolo, azana technique moko mystique quoi. Gauthier Mascotte. Soko comprendre en côté beaucoup soko comprendre était donc beaucoup bébana parce que tension ezaki entre nous qu'on se le dise oui oui que ezaki concert moko ezaki combattu oui que ezaki combattu à part cause la combattu ba tout ba que Bruxelles pour la concert à faire rigoler voilà to bossa na te na beta jour moko na vie na biso faire rigoler Jésus de nuances mokolo moko même date ko ça la blague te. Et oyebi nazala combattu oyebi ba contre campagne ezaki ya ndenge pena ya ndenge fo bato baki batindikanga pena ke ba cha penda ke no na ba warrior pende ba boye ko soutenir yo toko sala ba commentaire te là-dessus toko accuser mutu te mais toyebi ke toko accuser batu te mais yo kana bitunga na le panier circule encore. Le panier circule encore, ils continuent toujours à circuler. OK, Gauthier Mascotte. Le panier circule encore ondé. Oyebi makambo créa. Donc attention ezaki tellement trop. Makambo soit la dernière minute et qu'on s'est présenté parce que on était à Kinshasa, tu préparer le concert na biso na Nengakin, Glodi oyebi, tozaki to 8 ans na biso pena ko préparer, to misaki ba mbongo, Gauthier pa misaki ba répétition s'engage, to engage ba répétition ensemble na kin. Il s'est fait que to komi awa, ngana komi ko imposer deuxième répétition na bana maya awa. Tant on a moni que prise en charge wana, pour na yebi que yo zaki tisa ba coulisses. Prise en charge wana ya ke ko zwa bana maya wana awa. Na en charge ba frais na bango et comme ko ça loko les ala quitté na contrat moni na vérité en wana d'accord ngasko na comme pe ko imposer bon ndenge tozo kende la il faut ba visa visa kuna pe timing mukuse ezo sala batiko tak moko boye donc ezaki tension sur tension na ebi que non na ba kata ba débat ba tension na moi bato bazaki pembeni bazwaki moi Babiloko misusu. OK. Donc abeba na producteur na événement nini maintenant de Gauthier moni preuve ané tokendaki na représentant na ya awa Jonathan Zombo. Ouais, Jonathan il était là. Na PCP bambote Jonathan Zombo. Tokendaki na visite na nini na casino de Paris. Donc pour vous dire que nous tous en bon terme, on est dans le bon. Voilà quoi. Donc faut qualifier que na makombo belé aza escroc, aza lokuta, aza dignitaire, aza la producteur. En fait ngai na lobby hein. OK. Ba sage bazana maila ko comprendre makambo na lobby o ezali photo moni on ezagi moment tokendaki visite ya casino de Paris où alati ba costume wana Jonathan Zombo azali représentant Gauthier Mascotte awa donc voilà donc soki na ndima ko kena bango
si Casino de Paris donc ça veut dire que Makambo Casino Azakak. Ouais, il est mascotte. Il est toujours là. Mais il est Azam mystique. Azam mystique. Okay. En fait, en comprenant le système, il y a musique à Congo. Okay. Parce que la musique en Congo, tu as des artistes congolais. Et à part ça, tu as la musique à Congo. Okay. Musique à Congo, ce qui va expliquer, surtout en Europe, il faut pas expliquer au système. Okay. Donc, il y a ce qu'on comprend le système tout. Et donc, je pense que ça là, événement, il y a belé Simba. Et après, il y a l'échec. Donc, c'est on très est bien. Toujours ensemble. C'est très bien. Là, au Kenya qui visite à Casino de Paris, au Lingo Betakuna, ça serait pour quand? Et en plus, bateau et ticket sous bateau parce que pourquoi yo Kenara basalo au bande kono mususu basali bampiaka? Parce qu'au Casino de Paris, on a bien ebi que non fabrica salika kuna. À Salawaro, sala na Casino de Paris. Yo quel soukuna, au Lomona Maribel, place à Didier Lacoste, au sous Casino de Paris. Choix celle monsieur a quitté, il fallait qu'à Casino de Paris après Maribel. Bref, ngai nazali Robin Mundi Buglodi Diasuka na identité nanga. Chana nuboye kanga bantier, ba Camerounais, ba Marocain et ça la succès planétaire. Na ba Robin Mundi boyelelo, na ba biloko tout. Na ba tongobina na biloko oyo na identité nanga. Donc soki nazo kende na théâtre de gymnase. Okay. Na ke pona mutute na ke pona biloko ba evonga na sala na ke no représentango na bato to yaki wana to moni ke non to bandango na salle ya 800,000 places to bandi yango wana esimbi après to quel susu ko mekanzoto na nini na bon na tena bengo ko mekanzoto ko chamutu na Casino de Paris hein? Donc ezate pour les ambassadeurs peuvent faire n'importe quoi roga baleka wana artiste belé ba beta wana donc ils ont toqué ko chamutu donc voilà quoi ba baleka ke simba kité bonne chance na bango biso pe tozo kende ko meka na tour na biso. C'est 2500 ou 2000 places Casino de Paris. 2500 ouais, 2500 ça dépend configuration. 2500 Casino de Paris. OK. Donc ça date bimi ou pas? Organisateur balinga ki to cha yango na fin année o nga na préféré to cha yango na novembre 2026. Ah, c'est pour l'année prochaine. Ouais. Ah, d'accord. Au bangi année ou bien nini? Et parce qu'il faut na bimis album, faut na na batu basika na za banzembo basika na représenter bato. OK, ben c'est très bien et ça fait idamabete hein. On doit retenir kaka prochaine date au Robima Irza na Casino de Paris. Casino de Paris. Ben c'est très bien. OK, ben félicitations, on continue. Et par après au sali tourner mon kokuna na Congo, Keba Beni kananga moi qui peut place otanga na école mo otanga Kalabo. Na kine kananga na Kebeni na beti na Butembo na beti na Matete na beti le quoi 3 concerts na Kinshasa. Matete Athénée de la Gombe, Kinkole, après na Kebeni Butembo na yo kende kananga. OK, Beni Butembo ba choix ba Beni wana obanga kité c'était quoi motivation des akinini? OK, ko beta kuna ezaki ba contre signer qui ou bien okende kuna ndeni? Bon en fait Zaina tourné hein, et bandi na théâtre de gymnase. OK. Et bandi théâtre de gymnase après il fallait na tourner ko ya ko chiter en ndenge to ko chiter en Europe. Donc il fallait que soit na beti théâtre de gymnase na Kiti, ndé na beti théâtre de gymnase na Kiti Kinshasa na bandi production liboso na kin na Athénée de la Gombe. Après Kinkole après na zui avion Beni Butembo kozonga kananga Kinshasa awa. Donc ndeko moni pe toza na production so le belaki na début to beta faki to ya Chypre salé moi bana Chypre baleli mabe absence na yo wana eza remarquable ça li passe. Donc bana Chypre nga personnellement na lingana na koma Chypre. Nga pena na yoka Chypre trop. Etant nazwa ki invitation na bino akoya ko prester kuna. Na zaki pena sengo mingi akoya na zaki pena motivé mais il s'est fait que tu raté vol 2 fois. OK. To longwe a on a Paris to komi
na Allemagne. Ah, pour ceux qui veulent, il y a un homme dans transit. Ok. Pendant qu'il est à Larnaca, la ville mora Larnaca. Donc, tu commis wana, tu raté vol. Tu es obligé de faire bagage nanga quand en Allemagne wana, dans l'aéroport wana à Francfort. Bien ou bien? Francfort. Voilà, tu es obligé de faire bagage na tongo pour parce que donc Viton ezaki na kati ba bagage on a roti kango te na aéroport wana bo traîner to zeli yango tant to zui billet mususu na bokasi ya Gira Sinzenza gere tant to zui billet mususu ya kokende kozonga Paris pour na kozwa vol direct le même jour to koma sous na Paris bo retard to rater ce vol ouais ba organisateur donc à la prochaine to lokato bon ça makambo bien donc to kozongela bino toujours ba ndeko ba fan nanga ya Chypre awa to zabongo le 23 oyo na Lyon to represter na Lyon tournées au continuer le 23 le 23 qui na banga quitté et tango ba benga kinga na Beni ba organisateur ba benga inga na ba image yango yo ouais ça kananga d'accord eza ba image ya kananga au dernier concert na Beti na Congo mais ça va ba te bien ba plein donc toujours tambola nango monique awa héritier watana baza quitté voilà ba torche peli ba téléphone pelaki donc tango ba organisateur ba bengi ngai ba master wana ya Beni SJ na la vie la vie maison salama na pesi bango ba mbote la vie na maison salama na pesi bino ba mbote tango ba benga yinga na oki bango bazoloba bi place ba bazoloba c'est que bon moyeza donc na aucune place à liwate donc tant que bango bazo vivre donc moi aussi je vais vivre donc to kendaki to komi na Beni to kiti na beti premier concert na Beni il est kaki trop bien na stade moko ya Beni wana stade Matoke aussi je me trompe pas donc na beti na Beni après deuxième semaine to sel coup 2 semaines na secteur wana 2 semaines Beni en tout cas Beni ya la vie hein. Oui Beni en tout cas bon kitoko Beni kitoko to kango kana sango oui ba réalité ba guerre ezali mais Beni kitoko nazaki wana nazaki na profiter na pesa tout tozali na bango na hôtel Ishango hôtel hôtel Albertine pe pa ya le boss Diru Kambale na pesi bango bambote le président bien fait Mangala bambote pa ozali donc Beni ezaki penza kitoko Beni oyo kaka Beni oyo eza pena Beni Beni e Beni biso ba mikolo ko ya to cha mayele kuna o mona ke tant nazaki na Beni et puis tant na beti concert na Beni tala na ba compte na bango na ba page na bango na ba TikTok na bango ndenge bazo partager concert na amour et puis ba commentaire na bango toujours positive bana moi mentalité mususu mokili mususu biso photo cha ba maele ba côté wana elo ko ma bango ba guerre ma vérité guerre wana réalité guerre côté wana ezali mais nzambe kaka to prier to sape makasi kimie kota ba côté on ba côté pena to ko cha mayele pena na ba musique côté wana population za côté wana pi ba na solidarité mo ya ko tindika ba artiste balobaka oeza osomona balobaka oeza c'est bien maintenant na beti ba concert côté kuna donc tanga ba commentaire au monde ka ba commentaire moko ba na c'est positif tant qu'on a ko kitana kin na ko beta na concert a kin au poster concert bo donc en plus mo banga na bino te bato ba page to comprenant que bato musu bazana ba petit na bango moko boye ba créateur ba 10 comptes donc tant qu'on poster ka eloko no bo donc ba yaka wana mutu moko na 10 comptes mutu moko azana 10 comptes pourquoi on tient ba commentaire négatif ba banda ba on ba commentaire wa liboso to yebi mais puis ba sila sonité bazaka na sonité do ba commentaire o mone bandaka ya liboso wana donc ipona ya bango moko oh là là au stade ozomona concert ya stade ya na Butembo tina Butembo c'est très bien Butembo ozomona mais c'est très bien
kitoko trop. Ok, parcours kitoko en tout cas. Moi, jusqu'à présent, na rolo ça nous tellement bien, vraiment. Va de l'avant, c'est vraiment bien. Monique banda to banda qui toujours le belaka musique na yo, c'est très bien. Ba makambo esalemi. Ba réalisation. Ba réalisation. Mais c'est comme ça, hein, faut musique na pso qui ndara vraiment boy, c'est très bien. Donc à Olobi bon événement samedi na Lyon, samedi au le 23. Le 23 août to rozala bongo na Lyon. Donc to rozala na Lyon na Saint Priest, ok, na mona de affiche yango, je reste nzeza atindela kinga, Tresimbele nga pe a aider biso a tchela biso. Photo aux en Lyon, la Saint-Priest, donc samedi. Et ça showcase. Et ça showcase. Donc organisation, il y a Chiga Sinzenza Guerrier, na bande konae DJ Lutonadio, DJ Rigen, DJ Le Maître, na DJ Rigen, DJ Meya. DJ Meya, donc organisation na bango. Tozala bongo samedi oyo na Saint-Priest na Lyon. D'accord. Donc voilà. Donc à Lyon, tenez-vous prêts, vous allez belé. Tokutana wana samedi on a Lyon, bison tozala wana et merci quoi. Merci na bana Lyon nabi ke message ninge l'équipe bozala wana tellement est belé. Merci beaucoup. Je reste Nzeza, merci à toi. On continue Christa Diasuka je te salue. Bana Chypre, bobong sa date mususu, robino mundibu a ofuta nyongo wana roya parce que ezaka ba torobe ngango incident moko et salamaki en tout cas ezapé na volonté na été mais aroya na eba na Chypre aroya. Voilà, merci beaucoup Robino Mdjibou, on continue et naza sûr que to betano ma solo ezo sala un peu et dans le ba buzz ou bien o ba te belé bazo lo ba belé sur problème wana ya ndeko na yo ya frère na yo c'est le scram Poutine na PCMbo te place à Rolanda biso en tout cas et déranger ba te belé yo posa moko ya bana maison mère bana ya Weranson au azobeta le 13 le 18 octobre oyo 2025 na Adidas Arena. C'est le scram to la muki y na ba réseau a tenir ba propos moko ezaki un peu dépassé o ba te belé ba sepeli na ngote na sur yo polanda ki ba propos wana ya c'est le scram envers oaza papa na bino na musique Weranson déjà par là au kolobanini Robino Mdjibou ka venanga Serge venanga Serge opsa moi micro venanga Gino venanga ya salongo za mwana salongo te mais oya ofutela pendant longtemps dans salongo ve en tout cas toujours comprendre le sous-souté maramso sala le rôle aux na banate aux na famille te na habité ceux qui viennent en Gino azara pena na ba semeki ceux qui azara pena ba beau frère ba bokilo parce que bateau baza mieux placé à côté les melarabiso na makamsu to sala ka na nzela te eza ba semeki na ba bokilo hein po bango nde toyoka moi soniti côté jira sinde zakeri bango nde toyoka moi soni soki ozo déconner na ba média et tout vie lugano on se concentrer dans nos peines na musique hein ozana makambo ebele amine no sala mais akamwa mine no sala okomi koluka ko zipika yango na ba ozipika yango pendant longtemps na ba polémique qui n'est pas bien hein ozana ba cri obinisa ba koimiko sala ba bazolia au 3 points ozana ba biloko ya keko bando beta ba concert ozokendaka ba beni ndenge to uti boy ba butembo ndenge to uti boy oza capable hein on ezaka conseil na yo critiquer o tembe na yo peso ka conseil ko fungolo moi misumuke na bika ndongo za na nga na bengi yo ve na nga Gino yo ko benga nga petit na nga mongala oh abenga nga petit mongala ayebi ke komo na nga mongala OK yem ta na ba télévision ko lo ba ke na za réparateur yem ta misa mamba ba réparation po ayebi nga bien OK nga pe na yebi mamba ba réparateur ba réchaud tout ça OK en tout cas musique bien na Gino OK mais ça fait mal et ça qui to côté on les a conseillé na ego critiquer au thème et ça la qui to côté ozana makambo ebelo ko sala pe ko sala ko maintenir combo na yo
et comme maintenir combo na yo ko garder au karato fanya tozo lobelo c'est bien beau polémique au créer au lobby au marambo to zupetan ya ko lobelo combo nezo zalanga toujours eza kitoko mingi mais rosape makamususu hormis oyo au saleli biso moi pendant longtemps moi temps aux yeux on pendant moi temps mingi au saleli pendant longtemps oyo lelo zipiki ba œuvre zipiki marambo belo ro sala ya bien yo sala kitoko mingi te lelo oyo oza net nga na bedi théâtre de gymnase na nzembo dina sika oyo bimi sa succès yate kana bachana no boba misu na uti ba beni ba bute mboka nanga na obeta na ba stade lelo et ça par rapport kaka ba tib o nazanango donc voilà vie soki poto échauffer mutu kitakin osozwa pe doki oza dena ba doki nde ba biso tout wana ba doki comme conseil kitakin pe misa mutu na kin eza esika ya ko se recycler ngana mona rasoki na umeli ba 3 mois kotoyo na mona ra lokwa mois muke na koma perdu donc soko moni ezokene moi bien te kitakin panata mo ba 8 mois ba ina na kino komona ke marambo na zolo ba o pesanga raison quoi soki musique ozomona ke mo mobulu kitano kino zana ba chantier na ba kino wana kitako Hollande ta biso zo sala ngo mo 2h du matin beti mo tour na chantier na obrika sima to sala ngo et sala rapé mo mutu ezonga en place quoi vieux donc kitape na kino salo bien soki kinité mais quand on revoir moi ce que tolo bani parla que mutu na ye comme un peu compliqué parce que ni a umel na poto tondeni pour conseil au peso na ki na bandenge pepele netika ke mutu moi genre celui na lobby yo zara hypocrite so yo lobeza lobby moi respect moi nini ye mo fa koma ke donc faut comment quoi donc Nathalie qui vient Nathalie ba vidéo Nathalie Jazolo ba Nathalie vieux on dirait tête non on dirait o mene bato mudiso ya soko ye munene place ya ga moni ngani na boso na ye munene place o moni place na simbi mi baleo e ya ga munene te a to ye munene ndeli yango ya ga munene te tika la kana place wana mais koto nde ya ga munene ozomon donc vieux on dirait makamune nyuso etikali wana o nyuso ebimi koto buzoba ozamona mwana ndo tsawe mutu asele donc on dirait te profia za kanzo to Mikel lokola ngati OK siko soko remarquer que mona ke place ya munene te bato bele ba o ya yepe na munene ya déborder parce que mutu ko ya munene za pe ba mislet zo fungwama ba nini donc ozomona donc ve on dirait koto nyuso ebima oyo yango mutu ko mo créer ba problème akita moi kini muke kini ezana moi ba galère et ko sala ke nous traiter mutu on dirait même si ça na te bouger mutu te pote pena boy to fingite to tateka mais via ya munene na pas exemple ya batuto ba ya minene makaza ka muke aye munene place ya ka munene te OK moni kati place on songa na munene lobby o mona ke place oyo place na Simbo Glody awa e ya munene te etika la kana place so fonga mse comme na programme mutu tondeni bon wana nde nazoluka na comprendre nazoluka na comprendre ba ner so ke benda ni po makambu vena nga jino asala en tout cas nazo comprendre été nazo comprendre lisusu te en fait tout abattu tout donc voilà quoi ah ouais mais ça va dire na bato pe ebele bazolo bango ke non neti yo boye we ranso na lia trop na mutu na yo tokolo ba pe bongo bato bakolo ba bongo we ranso na lia na mutu ya bana tu ya ba musicien tu baleka na maison mère a bénéficier na yango trop lia na mutu na bino lelo nga pe na oloba na olia pe na mutu ba musicien nga parce que nga ça fait na loba presque 10 ans ou 11 ans dans un groupe OK na loba pe nga pe na olia na mitu ya ba musicien nga ceux qui y a zolo bakeno ba bénéficier na mutu na yé pas le cas créer groupe moi bénéficier pe na mitu ya ba musicien na yé nga pe na zaka fier nde na bona koloba te banzembo msu na betango ngamo banzembo na nga presque toi succès o ezotambusa na eti na yeko beta na Lyon na yeko na kobeta ngamo ba musicien na nga ba ozala te tant na koyemba banzembo ba musicien ba parti msu ba yemba et tout donc voilà donc na oza fier nango
Donc ceux qui viennent na lien na mitu na biso à lien na fierté biso to joie auto joie. Ozomona to joie auto joie. Ozwa koyebana kombo. Koyebana et puis et pas joie ya joie. Vous comprenez? Il y a pas joie ya joie biso pe to joie les a raison te ko lo bakeno. Ceux qui y a bani ko lo ba bon c'est que ba mission na biso pe ba banda ko se plaindre alors. Pour moi ça fait longtemps dans un groupe dans ba musicien. Na otonga ba parler ba musicien na musicien mon na Congo musicien mon ta groupe abeta en orchestre ou ba sombela parler azala raté. To sombela ka ba musicien so ça ba cadeau ba mituka mo bozwe les monde ko futela ya on ka to ça to se limite kana. On n'a jamais patron mon groupe na musique à Congo a sombela musicien na lopango ezalate. OK. Ezalate o etika la kana etika yu moko luka. Ozomona. Donc je pense que Vienanga Gino ba pesaye poto ba pesaye succès ba pesaye bana wa botana ba poto wa na wenge musique à maison mais azwa base azwa oya rozwa les restes tikali yo mum faut créer donc voilà ceux qui viennent sur na lia na mitu na biso oui a mérita ko lia pour parce que tant de toyaka ngakuta à l'époque na banda ko yemba vocal moko boy na wenge musique à maison mais Umbana mama m'interprète ensemble mani. Umbana mama m'interprète ensemble mani. Nalelinga yo pena comprendre. Nalelinga yo pena comprendre que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Motandima motontempo nini. Alice baba le roi. Toyaka pamba. Tobimaka na quelque chose. Toyaka coupe bibamba lokola banetike yango wana phénomène papa n'exaucé papa na gladi fandano igwe fandano mobale mampata fandano papa n'exaucé fandano mobale mampata fandano donc ndenge na oyemba ngo déjà ndenge na mi vocal o héritier wata seki soka landi yango ba master to wenge ba vocal nanga débit bato ba yebi histoire ba seki donc ba se rappeler ça ba nostalgie na za ba na yemba ngo donc yango moninga na tambola na reconnaissance style lo na boya eloko wana nga na bande ko yemba na wenge ta na yaki sikandi ko tasande to yaka pamba to yaka kuwera zaka déjà wera et puis tant to yaka na ba wenge wana o mone lokola nzambe fa lo balilo ba moko boy donc il peut na yo donc il peut venir changer après c'est manto lo ba ke exploiter biso non. Donc yondo zagi mayele te o mitika ki ba exploiter yo eza pe nengo za boye oza na plateau na o soki oza mayele te o ba ko exploiter pe yo yonde fo za mayele o ba ke na ntukande na boye na bon sa carrière na na zobeta na groupe mais na bon sa carrière nanga ya mutu za ya mutu yanga pe il faut na bon sa déjà o yanga lobby na ndenge ozala donc voilà. Donc soki ya bandi ko se plaindre bon en tout cas vieux comme qu'on perd des câbles donc ces artistes nyos na Congo ba se plaindre alors ba tout na Congo ba beta na ba mouvement ba se plaindre ba œuvre na e ba beta rango biso ba o ko wenge musique à maison mère mais ba pototé tozo reconnaître bongo yo olobi nini biso ba oyo wenge musique à maison mère mais ma pototé tozo reconnaître wenge musique à maison mère bongo ye boni face à la reconnaissance na weranson babylone monsieur za komi kangela ba porte pour rien pour rien du tout. Ah ouais, c'est très bien. Le biming, hein, c'est vraiment profond. Hein. Bande rebelle, bien yemo pas lobby que nous verrons à kangara, banana emi susu à kangela rabato mon thème, mais maraba combo na bango musika. À kangela rabato a senti goza mabe. Nga ventu na tika lo kangela ngel lokota. Zana bénédiction na yebi ki ngamona yebi ki kati ngakuta na obeta na wenge musika maison mais na cha photo wera. Ya ventu na chambre nanga. Na sambele la kae. Pambola ye aza la bonne santé ceux qui moto le lo kufinga na kosuka wapi osomona voilà pakata là ceux qui bango tout na ba mema kombo wera quelque part d'ici toi beta na wenge musique à maison mais presque à mema kombo wera quelque part o sa ngoni non ba yebi mamba ke no sala nango biso to mema ngo kota nzambe mais mutu na mutu amema kombo wera quelque part bele basa ba ke no bala 20 sonnets. Oh. Bah mais on va comment quelque part. Que pena mariage pena donc ina nenga mystique ba bali 20 ne pas mon akai. Donc voilà ce qu'on sala makamba bongo donc après si manango lo bakeno
bah exploiter non c'est du n'importe quoi. Ya bien ebindaku bien ebi jenenge kendaka bimisi mambo ebele hein. Si obiso nde to ebindaku te. Je te ebindaku te. Ah, faut sango yebi biso pe wenge musique maison mère. Attends na moi tamu ke to zala biso pe to zala. To tika kutu ba Pierre biso pe to koma pe ba histoire to tika ba histoire na biso na ba wenge musique maison mère. Na yemba disque na yemba album. Boni donc biso to yebi ndaku donc mutu ko apprendre mutu ndaku wana osoki ndeni azate biso to yebi ndaku. Donc mutu na mutu lelo oyo soki to lobby il faut pas tout yoka rappeler ba Sony Glody soki to lobby na ba groupe ebimisa bato bazo exceller makasi ba jeune ba exceller makasi na wenge musique maison mère toze belé vous comprenez toze belé ngayo kutu na loba kutu mwana ntsuka na bango oui ko loba oh peut-être c'est le asala yo sala ngote na maison mère peut-être na za mwana ntsuka ponga na bimaka na ba vocal moko na théâtre de gymnase Maribel bozara na poto à des années théâtre de gymnase Maribel ozomona donc toza wana ozomona ke artiste belé a wenge bazali belé toze belé lelo tozo valoriser comme moi Vincent faut continuer de valoriser on est les kanga tozongo formation hein c'est très bien tozongo zaki juste ka ba moment ba formation to ba no critiquer to garda ba kanda mo c'est pas bien. C'est très bien, merci l'intervention nayo. Mais comment on appelle moko ya bakulutu, moko excella pe ming na wenge et lelo a komi pe neti derrière marambango monita on sait le sali vidéo wana ye pa bimi et vient biso Adolphe Dominguez Tata Mo Beach. Alobi suni vie tata et bimi neti zo apui. Babanda kabila mbana kimukolote Papi Choma. Venanga natala ke trop na TikTok na pesi ba moté bike bimi lo wa azo appuyer Céléo parce que après il peut ça sorti na ye alobi ke Céléo na otike lo trophée ba peut ba appuyer bimi lo wa vient na biso là derrière maramboana parce que même na sorti à Céléo pas lo ba ke non et we ranson na tika ko tinda batu ba finga ba Adolphe Dominguez comme s'il y a quelque chose derrière soki ba Monique Ventone ba Monique Ventone azo finga batu atinda ka batu ba finga batu ole bino pe bobima de devant bino pe bo créer ka batu na bino bo tindi pe kaka donc ezala batu ya batu na batu ya batu ko le kati mais soki bino bozo ya bino moko ezo vous accusez qui vous finga nani vous accusez nani donc voilà bo créer batu na bino ba kozala puissant ba kozala makasi oyo ba kozongisa musique ezaka bongo donc voilà soko moni ke mutu azana batu balotinda batu na peut-être batinda bango te bazo défendre les artistes na bango. OK. On va défendre l'artiste là-bas. Moi je pense que 20 de bazaka bateau il faut boire que la cali banga pepo bacha oka. Nandenga mabete. Lelo owe 20 ne. Kotala makambo azo sala ti lelo. Arape na bateau yake. Donc faut diembela tana nenga bien tana nenga mabete. Même na ba master na neti kaya Adolphe Dominguez. Analyser kaka. Vena biso Adolphe Dominguez Tata Mo Beach na lingage mingi nzembo ne asuka ya succès toyebi eza nini toyebi nzembo ya succès to concert ya suka vena biso beta auto beta na olea koloba bongo te bat ba Hollanda na critiquer na ngate dala quoi nazo chaka mutu na place na ina ba effort wa salaka ba effort azo sala quoi donc je pense que ngai na intérêt à musique bato bazo sa ba effort on doit les protéger. Zomona bato ba sala ba effort et revaloriser musique na biso Congo faut to protéger ba faut to le bara bien pour na ba autant la 20 na aju akomi na ngoti le azobimisa ba énergie ou azobimisa ti lelo ko répéter au moni net ngana ba na préparer spectacle on a théâtre de gymnase ou pesa ba to spectacle ça ba énergie il faut miser dans le temps il faut miser mbongo il faut donc ça facilité makambo. OK. Donc batunzu soki ba okokate to permettre bango te ba ko tsaka munoko na bango na kati makambo. Hey. Mais on parle de to permettre kate muto akokite azokokate azala kuna là-bas. Tango okokande to kotisio. Angaye.
Adolphe Dominguez a été date mon coupé car il est pas se produit le 18 octobre PK même date na Ranson il y a na Zénith. Zénith de Paris. Zénith Zénith. Zénith quoi? Oh Zénith c'est ça. Rouge. Ah mon dieu Zénith c'est ça moko il pas le 10. Oh adete Zénith wendeni. Adolphe Dominguez a rebellé. Zénith a rebellé to comment on va Zénith a rebellé. Hein? Ranson Adidas Arena le 18 octobre il pas Zénith de Paris. Bazar le 18 octobre le Ndengana le 7 théâtre de gymnase vena biso faire le goal le 7 na ING Arena. Yo to zaina pays mususu. Bango ko sika morora. Est-ce que va toi ça ndé? Va se préparer. Ah bon ça va spectacle bien pour 20 na ça le spectacle na Arena Grand Paris. Arena Grand Paris to monaki. Ah bon ça va spectacle bien. Spectacle. Parce que ah bon ça va spectacle bien. Ah bon ça makambo bien, ah bon ça bien. Ah bon ma penza bien quoi. Ah bon ça bien pour parce que ngata on a eba vient biso faire le goal à Jésus de Niance to robeta ne mukolo moko. Na soki pe na tana nga ko bonga na saki blague te. Na saki pe na prêt, na tchaki pe na ba batterie toi marche. Pourtant la jour on est soki na soki échec. C'est ça. Oh annulé. Et s'il était cuit. Comme il déclassé. Na pe obasira se belé boy na monio. Donc il faki na bongama donc il y a ko bongama donc vena biso Dominguez abongama kaka bon ça va spectacle bien abongama jour on a peut-être que la journée moko il y a bien pour la carrière na hein donc bonne chance ka belé. Voilà quoi donc ce qui réussir vena biso continuer na kati ya histoire bato ba ça makambu ils ont réussir quoi. OK. Suggestion moko bandeko balobaki actuellement to mona Freddy Mbolongo ndalongo la relamba mena kalezaki système ya Adolphe Dominguez en salango na wenge. Alors on la relamba boye ala ksalibum de Freddy Mbolongo asala. Ouais mais je ne sais pas ce qui Freddy Mbolongo ngam na yela ye concept na yela concept wana tant to ça clip a misu na misu. Nathalie que bisotou ba ventre za plat il y a déjà ventre za lak. Et biso ko tcha libumno na valeur ko tcha en valeur eza qu'il faut o tika mo polele bongo. Donc ko sala mo loko mo boy. Donc banda wana. O mona ngo patata te. Non. Eza kuna te. Les banda wana ezaka ke yo faut tcha libumno en valeur. OK. Donc ceux qui battent balobi que y a landi vena biso tata bon na ebité ou bien tata nda wana ko tika lo wa Freddy Mbolongo lelo. Te mais ceux qui viennent biso tata bandaka déjà to lobaté Freddy ba alandi non to lobaté. D'accord, ils a parmi ba stratégie. Ce que ça ba stratégie bien et Simba vient biso tata et Simba pe à l'époque na eba que Simba donc a ko zongela ngo pe kaka et ça la mabete. Azongela ndengo alongola lamba susu. So ils ont une stratégie bien Simba ils ont identité ils ont le net ngaboy kobina na ngande na bina nga ba stratégie na nge Simba funa sa nini yango na kokola na ngo yango na ozana na opeza identité ils ont le veille rambozo ebisa atika kocha ya bas biloko na OK. Mais Adolphe Dominguez déjà atika on kala na limita ozongela on susu on est compliqué. Ça dépend Ça OK. Dépend. Ben merci beaucoup et ba vie na biso bazosanga on dirait moi unité bon moko mais tolanda ki Koffi Olomide a invité ki Ranson na ING Arena concert na le 6 septembre. Invitation na tango adresse ki yango yo analyse ki ndeni. En tout cas et osala biso particulièrement invité soki bango na base bayibi makamnino bazwana ilekana menga na mona vera mbokoya na invitation ya 20 na concert moko ndé na Kinboy. OK. Na mona vera mboya. Djonga Part, un cadre qui vous convient pour votre séjour en famille à Kinshasa.
au numéro 69 bis, avenue Losambo, dans la commune de Kintambo, à proximité de la maison communale. Mais à votre disposition de studio, appartement, chambre, salon plus cuisine, double toilette, salle de bain, appartement 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilette, pour vous, au tarif le plus bas du marché. Alimentation électrique garantie avec groupe électrogène et panneaux solaires. Contact depuis l'Europe, plus 33 609 12 11 11 sur WhatsApp. À Kinshasa, Nick Mtsao, plus 243 895 140 330. Djonga Part, tout pour accueillir confortablement Banami Kilia Poto Nakatia Kinshasa, la capitale. Djonga Part, cadre ya Bissomoko. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Maman Rit, vous sentez le tabac? Chez maman Hélène qui souhaite. Bato ozana Hélène. On a Savini, oh wapi, oh qui pose au lia, tabac fraîche boé, oh ngoulou, démarrer voiture, mbala moro. Et pas maman Hélène qui souhaite. Au lia eza assuré, na prix moukié au lia qui toque. Kala bangane na lia tabou, ça tient. Ba tumba même temps aux lia propriété maramutu qui toque. Maman Hélène, je suis ma suki kana mambo bantaba boete au terre. Après na service traiteur. Wana fête. Wana oh cérémonie mon peu importe baptême nyos. Aza service traiteur moko. Botala kanga moko na le bomoni de quoi mbisi kito. Maman. Kaka. Maman. Boni. C'est quoi nous la nini? C'est que la c'est son la coquita en plus il y a aussi yo kangi o bata melin bata savini kwa zo rapa na yo na chobangi ba contacter ngai na 07 53 82 87 72 chez Maman Hélène Kiswemi nazana Damari le lycée 456 avenue du Colonel Fabien. Référence Nabiche Zali, Renault, Mosquée. Nazad tout près à gare, 12 minutes na makolo na gare. Gare à Melin. Bataba restaurant babenga yo. Bataba restaurant na sara barquette na livraka na ba restaurant, na livraka na ba mama oyo batekaka na ba wenze, na livraka na ba ndako. Donc à partir ya 70 € na banda kuna ko livrer. Voilà, tout le monde se tolie en tout cas. Oya chez Maman Hélène qui suit mon makas. Vous avez décidé. À mon avis, Ramboya, na concert mo ya 20 na betara 3 jours na Grand Hôtel hein. OK. Donc ce qui peut 20 en retour à que honorer les grands mopao et vous avez la fierté moko pour la musique à Congo. Et na nenga mukete. Mais on a aussi kaka na viera mbobati que la 20 espace nae. D'accord. Un terme spectacle. Donc bati que la 20 espace nae, asala makambu nae. Donc ko sala choix na o v agbada. Asali pona nga eza mabete e ko mema touche pe couleur moko boye.
na musique ya mboka. Donc je pense que ezali moment ya ko sangana ka boye eza kitoko mingi. Ozomona que quand on parle de théâtre de gymnase, on parle de Héritier Watanabe aussi. C'est ça. Théâtre de gymnase à Robino Mundi, on parle d'Héritier Watanabe. Quand on parle des Dômes de Paris, il y a Héritier Watanabe, on parle aussi. On parle de Robino Mundi, on parle de Lobesso, on parle de tout ça là. Okay. Donc, sangana boye kitoko mingi. Et puis ça sous force. Et ça force, ça la bien. Vincent naebi que ça la bien. OK, donc akende na sans Honoré Bisso. Honoré Bisso naebi que oza mille esprit, oza na grinta. D'accord. Mais la biso grinta wana na ING Arena. Po yango eza na septembre wa non? Ils en septembre. Donc voilà quoi. Kambo ya usangana o bamsupe ba roma obanga neti na kaya we ensemble ba biso ka kei ko kofia oyiba e makambu Vincent nazana ba azana oyiba e makolo ko kende te nana biviona igwe ah bon koto wana kututi yenda bank saka koto wana te yende mta bank saka wana igwe ti wana igwe on te na la scène musicale ya pesa mwinda kuna peut-être tu habites au même la Vérambo nini. Ah ouais. Ah ouais, OK, plus loin, c'est bien. Stratégique. Pour y pas un concert ba bien Robin na moto Adidas Arena. Ah te. So to komo tala tala pena biso to komo tala makambo wana ndezobuma ezogo banga ba ezobuma donc je ne pense pas que bango mi balé bazo kanisa na anglais wana. C'est ça. Je ne pense pas. C'est juste la musique ouais, c'est la entre musique, frères et ça la bien. Merci beaucoup Robino Mundibou. Tout le monde a fait na ING Arena on a papier kakola fandi na drum. Bang bang bang. Donc bilogo wana donc ça la mabe so. Yes, na ya toyo ya bam bam. Et ça la danger quoi. OK. Et ça la bien na ING Arena wana le 6 septembre. Donc c'est une bonne voilà, chose chose tout osé Vérambo pas soutenir kinga na concert na théâtre de gymnase azaki na na téléphone azaki wana donc yo zoki soutien Koffi Olomide na zoki soutien na soutien de makasi ouais na zoki soutien vie oazé quoi bina so Félix oazé quoi na zoki soutien il y a Vérambo azoki penda ba soutien na bango quoi ba ene ba mikolo na zoki ba soutien na bango bangwana. OK. Ouais, Vérambo aposta qui peut-être était concert nanga mais Vérambo azali nanga na téléphone. Et si oza mobali oza mobali ba bangi sote ko bange lo côté oza mobali. Vérambo sola nanga penza boye. Solera pona concert wana to bosola. Pona concert nanga to sola ka déjà. Mais ça moi ba tant to sola ka te. OK. Tant abimisa ke loko nanga ya longo ata face na mona katindela ngango pona ko ebisa ngai za bon za kitoko ila sepel nango mingi donc tant na joué théâtre de gymnase tant créer ba polémique ndenge zaki wana benganga pena pona ko fortifier nga fo voilà quoi. Mais avant on solaté pourquoi parce que toi tu étais avec Fally Poupa plus Véran moto sola toujours pour vous qui tamu wana Véran moto solté pourtant vous avez na aigle ngande mna kimaka ngande mna zali na kimaka ve moko mona ve ba 4h du matin bengio na appel vidéo ozomona abengona ba 4h Véran benga bata ko fanda bona 4h du matin bengio obandi ko solola bandindi donc azopeso ba conseil dans un batourné Véran bazana batourné sepelaka na bango azave akoli déjà ba ve baluka ba petit toujours azoba information azo moi ba information pe makamususu ndenge nini et c'est pour ba biso tozali na maîtrise ba réseaux sociaux normalement ba réseau tango bandi makasi biso zali pe na maîtrise nango ba ve comme bazali pe petit sala ka ndenge nini za ka ndenge ni donc o maîtrise makambo ndenge nini et mon propose Vérambo conseil que ba film raboé ba sala raboé tout donc bah c'est une bonne chose et aux ala donc ngande mutu na mo mona pas mikolo wana mona na longolé na liste ya diffusion quoi pour moi attaquer na rabé de toi tu salis pas les gens donc c'est un fait tu salis pas les gens tu envoies tes vidéos comme ça au mona mona ba na kimie dans mon mikolo mona ti aluki yo lisusu
Ah ouais. Donc, concert où il y a ING Arena, je pense que les 6 où ils ont la concert historique. Voilà qu'on a Naza en a Paris. OK. Naza en a Paris, Ngamona Moni, en tout cas, Paris a mobilisé, bah, affiche partout. Et puis, soit la choix affiche quoi, jaune. Via la tige jaune. Mais concert où il y a posé la tête, aux Anakin ou donc les 4 na de Anakin. Ah d'accord. Et le moko yo zelanga pe na kin wana donc. D'accord. Voilà, faut que honorer contrat mon Anakin. Merci beaucoup Robino Mundibou et toujours tendre malé vers la fin de cette émission. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a na Fabrigas Maestro, beaucoup mis sous un niveau pour partager même Nzembo Tchamaele. Même contenu, qu'est-ce qui se passe réellement? Nzembo il y a nani au juste. Il y a Fabrigas, il y a Freddy Mbolongo, il y a Yomoro, au Pession Freddy Mbolongo. Pour Ara, na évité il y a le robot où la quotidien à Banzem. Non, il est grand temps. Moi la maïwana fungula misumuke hein. Afungula misumuke ozomona ke biloko to azobimisa depuis na loba depuis bina filé na ba ibra balongwa biloko tout azobimisa ba album banzembo banini ezo accrocher ezo connaître toujours ba problème. Il est grand temps azwa mo conscience muke. Azwa conscience mukilanga na nzambe mama na Glody mukilanga na tango yo zo sala ba effort baninga msupi ba sala ka ba effort tango yo zo sambela baninga msuba o sambela nzamba yo ka lo sambwa ba tutu. Il y a assez de la place pour tout le monde dans ce monde. Donc voilà, il est grand temps azwa conscience muke. Moi-même, tant on a tiré Freddy Mbolongo parce que c'est Mbolongo qui est venu se plaindre auprès de moi. J'ai un théâtre de gymnase, sold out, donc j'étais concentré là-dessus. Freddy m'appela pour me dire que ça fait des trop là. Banzem mon abiso belé bana mayo ba komi ko zwa kango bazo betaka bazwa ya yo bazwa nga biloko mo belé. Ah bon, donc les habitudes bon Fabrice ça zwa banzem mon ayo. Des habitudes. Moi je m'intéresse pas parce que ozomona ke moi c'est d'abord Robinho Mundibou. Le dit ngaso le toke na Côte d'Ivoire ba robenga Robinho Mundibou. Ba robenga Yamado te. Mais yeso ba moné ba robenga c'est lui qui avait fait Yamado. Mais moi, on parle de mon Robinho Mundibou. Tous les artistes, moi, différents. Donc, moi, c'est d'abord moi, je ne me plains pas. Dans le théâtre de gymnase, ceux qui me sont dit, sali mon boulot. Ne me peut-être pas annulé. Dans le théâtre de gymnase, on a betinga moko. C'est d'abord moi, j'ai na kontarana nanga. Les loyo na orchestre na ewana tondi na batu nanga. Donc etikali kaka agriculté na ba bonne nanga na ba sentinelle na ba na quartier. Donc orchestre na wana vie privée wana musique ita. Etikali kaka parce que na ba bureau nanga misu ba kenda kuna donc donc voilà moi ça me dérange parce que nazomona ke ba o yanga ba énergie yanga izo kenda kuna izo pesa ba force. Nga déranger ngate parce que ti lelo je reste toujours Robinho Mundibou. Les grands temps font la mise. Tu as essayé de faire tout pour me rabaisser. Il a essayé de faire tout pour me rabaisser. Pour nakuya, nazokuya kakate. Oui, a comme ko vivre ce que ça ba karma. Mbolongo, zona lo bango bona lo bango na sengote, j'ai même mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Ngai na koza la cause mon côté ya shit ya mutu, na ko linga ngote en fait. Nazali na parent de na lobby ba théâtre de gymnase sanga Mbolongo m'appela pour dire presse ba théâtre de gymnase c'est l'équipe mais tu trouves pas que bana mayo ba komi ko so ba nzembo ba cri ba danse onyo surtout ba ndo sala awa ba zo sala ngo et ça la bien té siko awo yumo na bi ko za au courant que ba zwi nzembo nanga na yaki na ngona na groupe mo ngana na choix te faux en tout cas na bimisa nzembo ana na bia olingi nzembo ebima OK. Loko les a ya yo ngabi loko na ngam su bazwa na boya ko sala ba ko polémique bazwa ebele. OK. Elles ont dit ebele na ko citer ba kombote ebele. On peut imaginer que mutu azwa penana ba cri na yo na ba biloko no ake ko tekela musicien mususu. Ya groupe na bangote asali na groupe na bangote mais ake ko tekela yango musicien mususu. Donc ceux qui bossara makambo bongo
bola la ba pongité alors pour parce que biso to bato tango côté nzela nanga ko la pongité surtout bato tango côté nzela nanga ko la la aussi mbele ngoko de biso tshela biso tshama ele clip wana s'il te plaît lelo yo monique Fodi Mbolongo abenga kingana c'est bon ça va le ko les ayo eza makamna yo nzembo na yo voilà to salango bongo to tshema ele to produire to tsheli nzembo maele voilà namona ki ngamoko après na kotala c'est un frère c'est hein, quand même c'est un frère et tout donc mabe yaye ba karma yaye retour en choc yé muto akozwango ngai naza déjà bato te kozongisaka mabe likolo ya mabe monique lelo oyo album et connaître problème ozomona ke album oyo ye likola nzembo moko mo likola ba salge ba jemu pamba album œuvre d'esprit ya motu mama ko blagara te muto alia mbongo wana kombone atimo muto alia mbongo nzembo wana kombone atimo akufa a vivante ba elanga ina ndako alia mbongo wana soki Mbolongo tokendaka na tombe ya timo pour dire des choses bo éviter lelo monique album ezaki album mona bandaki komona izo promettre mais lelo likola ba salge album mobimba na mai il est grand temps moi na mai au fungola misu nga naza déjà blague te frère talanga bien nga naza déjà Robinho Mundibu makoki naza nango zo permettre nga na lata ba linette na latibo ya ba balmen ba vito na ngande na latibo e bandako na nga na tonga naza déjà parent français résident au Kolongo langote a to salindenge nini ozo comprendre ozo soumeka ko souffrir na eloko wana Claudie ozo comprendre souci ozo mona place aza okoko Kolongo la yangote frère mais ya za le guide suprême quand même et lo ngoni ngozo wela ya guide suprême non est-ce ndena bonne na lo babongana ndena na zo babo nazo wela loko na mutu na wela place au moins ozo monter depuis après théâtre de gymnase naza nanga na problème na mutu te na wela place na mutu te o guide o nini zala bipesa kombo nyoso moni mutu ko lamuka ngana blamuka na mipesa l'artiste le plus beau de la République et tika la pe bongo parce que je voilà donc mutu ko bipesa ba kombo nenga mona mipesa voilà donc on ngana zo pesa kaka mona mai conseil ya ko zo mona ke lelo oyo ikomi mutu na mutu ndire batela carré na yo batela ka batela kaka en fait angle na yo zana angle na yo band na yo omoni neti do héritier Watanabe asana band na ye mundi bwazana band na ye donc moi muke o déjà on nzamba zo pesanga nazo sepela nango nazo kende ndenge nazo kende lozo mona ke bila nanga ane depuis to bandaki bila nanga na banda ko beta concert mona beta na nini kwa na début année na beta na bumba na beta plein à craquer na bumba to ye wana na théâtre de gymnase après ko kende ba beni ba butembo zo mona ke nana ba concert ozo mona ke you artiste obimisi ba album aujourd'hui ça concerne on critiquer te o sola bien voilà obimisi mona mai obimisi ba album combien obimisi mozala ka na Europe ba sollicita ko même pas un showcase même pas oko fungola misu te po beta na ba Kinshasa na il faut héritier zalate ngana zalate nde bazuyo ozo mona te babeti na kini wana po héritier ate nga pe na ate nga na yaki koto contrat na nga Chypre héritier ke kuna Gabon nde bazuyo soki olobi koza guide il faut réfléchir guide il faut babeni wana babutembo bakana nga ezalaka nanu yo na ba Europe il faut tout monde ko zo tourner vous comprenez donc faut réfléchir moi bien on dirait nzembo suka o tikela bato etanga na yo polémique eza mopepe po nzembo na mopepe pe za nzembo nanga ah bon voilà
succès suka o ya sala na mokili na carrière na nzembo na mopepe après succès ya mado nzembo na mopepe o créanga problème ngane banda na mopepe nzembo na mopepe ti lelo ndire succès suka problème ya yo na fabrica c'est banda à partir de nzembo na ya mopepe ezaka ya yo ayiba ezaka nzembo nanga bon koloba ki azwa ko yiba c'est un peu voilà ezaka nzembo nanga ayeba ngo pe bien ngane to yokanaka que to simba na ba nzembo te il y avait un moment à cause de loko nanga yembi tant to saka ba master vous comprenez donc à quoi yembe loko nanga ngape na ko yembe loko nae après na ko zo moi nzembo ne moko boy na sepela nango edina kolango na mutu nanga moko boy acha kete donc yo zo ka batu biso to zo ka yote OK donc voilà quoi. Oui, donc banda lelo c'est grave hein. Na bisi c'est que banda le biloko nanga oyo yebi ko simba kate. Après c'est mamiko na yo ko mona sali kiteti. Abimisi nzembo wana mopepe. Nde problème banda ngana yi wana. Na loba ngo trop problème banda na nzembo wana. Apparemment pe on dirait za nzembo asuka ya succès oyo atikela batu na mokili. Eza likambo nzembo eza ya solo ou eza likambo susu. Eza wana. Poto yokanaka ke kokota suna bilanga na ngate ngape na kota na oya yote ya ye kokota na oyanga za mamba mwasi te face na nga pena na kowela na mwasi en tout cas mwasi akoboyanga pona okende kolinga e en tout cas za une femme maudite quoi moto lo baba vérité mususu kodi mon photo tala rapide to tala wana nde o sala ke no ko beba na ko beba to lo baba vérité zo mona te donc vrai noko lokola ngabo noko lokola ngabo bat muso to ebi wana ba wenga na ba souffra na mamba ba bolingoti donc côté on a kutu terrain bolé la moi cité OK que terrain on a kutu terrain on a ko mekate ko kota te ko OK voilà pese biso c'est l'élégance d'abord de na bu naza artiste mais naza pe élégant ozo mona naza pe na charisme moko boy oyake batu bako sepela na ko ya kotala nga na musique avant na yemba avant na bina OK yango ntango ozomona bosalaka ba concurrence mususu na batu ba comparaison mususu il faut biloko wana pesa ba critère ya musique ben élégance yo kan soki yo zaki bebe te ba kocha ana plateau toza mwasi ya madame ya nani ya Tracy OK to bombo nan te Tracy oza mutu na biso côté on a tiré biso moi lilala moko boye donc voilà quoi. Ben OK, d'accord. Donc la visibilité na image il on a peu compte. Donc Chamaele Zaki ya Yomoko donc yé a continué ko zoa biloko comme d'habitude nga zoaka. Et cette fois-ci Freddy Mbolongo en complicité na Yopé bo décider bo bimisa yango. Mais ce qu'on a Congo bo sa ndeni bat ba yo ka plus ya yo. To ba yo ezo sala ndeni na terrain. Ngana tselaki Mbolongo maele ti quelque part. O tikali Freddy Mbolongo ye moko mfacha maele ngana za koto na ba tourner na ngana na programme na ngatan que artiste et patron à groupe chiffre 9. OK. Voilà, o tikali ezali Freddy Mbolongo zo yokati. Yo mo focha maele na kwa na po parce que ngana ko ya après mais nga fona s'occuper na makambo na zo sala quoi mais sauf que bato azo juger na ba plateforme na ba TikTok na ba streaming. En plus ba challenge ça on dirait mingi ya oya Freddy Mbolongo. On a constant nga mon pe na sala ki. Voilà parce que biso so mona na suka tozo loba tozo yemba ndege refrain ndege kota refrain kota. Wenze bate kankamour existe kate. Soki okutani na moto alingi yo mwana mele chamayele. Surtout que bolingo solo ekoma rare mikolo yo moi kidiba moke bakwanzi ozomona le propriétaire Nzembo azaka mukolo eloko nae yo mikolo yo moi kidiba moke osali kaka moi j'ai Tracy en tout cas ba quoi tout lui bord donc so kuna moto alingi yo en tout cas batela quoi c'est très bien na début Nzembo wana omona ke ba force na bolingo te soki simbi te benda nzoto changer quand yango na changer na ngai ize dogo
nzela motuka omeminga pie pourquoi ozonyokolonga e ozanga mawa ondimi ofaire souffrir bébé na yo e pardon Izedogo limbisanga na koka te komono na basusu na nzela e pardon Izedogo limbisanga na koka te yoka siko parole naza elenge ya mwinda nakoki osala mabe te Izedogo kobeta gazon na mobali eza jar na ngai te nayebi kolingaka nga mpe nalingako kasi kokabolo na basusu wana nde jamais seswi ndanda limbisanga na koka te komono na basusu DG Serge seswi ndanda limbisanga na koka te ntango ya tokoti refrain oyoki bavocal. C'est très bien. Zomon, so yoki okine du vocal à liboso bébé natie mundibu natie lion zimele ne longi pona kokengela kayo utaki wapi osimbaki nani tika na nyukuta contrôle sur contrôle na melala la voyo café s'il était déjà ouvert loboko na gâchette ouais komeka na kotire bo oya komeka na kobare bon zomona vocal à liboso déjà eza na thème ya nzembo soko yo koti kuna nkoko ngema dima selfie maziza zuzi cheki moteme panzani lokola posambona nebentela bangala baba jigena tunayo lobelanga vérité vares na yo na love lataka combien l'hymne pop pour les pop ça qu'elle a fait actuellement. Papi tout l'omba jagger Pamte omu kendi la patoche. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Ah, au parlo ya onyo so kitoko hein. Continue ga ko surprendre bato hein. Bolimwelengi nango ko bosani solanga koloba. Ololoba likolo okomi oloba liboko salanga nini olesanga nini Izedogo yo gege mogoso bana ape no mona ba vocal ba musicien tout na nzembo na koyemba ngo. C'est très bien, c'est très bien. Dans son amour y a pas de plaire Jacques. Oh ma way, oh se oh pipi. Yelele, oh mama. Nateka sekei, nakufi bakundinga na carton. Buka na yo manga na libanga ya kokoti Izedogo foyo matamatisanga nzete ya plaisir. Ya boye bazarare oh. Mibala boye bazarare. Donc voilà quoi. Merci beaucoup Robin Omundibu. C'est très bien. C'est très bien. On parle de Tozana. Bolingo beti koko nanti m'invité de yo. Ngana tielio mayele po motema nange pona yo. Elengi nanga fiston. Elalaka ela mugaga se pana yo. Pinete ngi milox. Post ema M16. Voilà, c'est très bien, merci beaucoup. C'est belle, on a donc si on a invité en présent les gars na plateau mbe vocal nangate. Bah on comprend un peu. Tango biso tosno, tango bino bosaluka, ngana sina soyanga bolingo. Izedogo love nanga ya tongo, amuna nga ya sir. Botika la ye. Pardon, bolingo na biso moto kodati. Ajobi bola jeritanse architecte. Donc voilà, merci beaucoup Mundibu, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, parlons yango très bien. On est sûr que les autres continuent de surprendre Batou. Maintenant, ils sont en générique, mais Omo palo la pena ba. En fait, dans la musique. Ah ouais. Dans la musique. C'est très bien. Musique et la musique. Musique to kopé sango formeté. Et musique est le kola nzambe. Donc nzambe to créer là inde ka ba
ba secteur et tout nzambe ya boye nzambe ya bome nzambe azaka moko c'est ça ouais voilà. C'est très bien, continue comme ça. En tout cas par rapport à parcours c'est très bien. Retrouvons-nous ce samedi à Lyon na Saint-Priest, venez nombreux, c'est samedi 23 août. Merci à Jirasan Nzeza, merci à Valentino Manaja. Guerrier toujours. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Merci Tracy Mbelenga Pro. Et nanga qui juste nazwa kaka nazwa yo mukie au pesa message mon artiste musicien nyonso en général. Pour aussi c'est tant qu'artiste au pesa un message moko. Message Janine. Nyonso en général, de la musique na biso kende. Ba musique na biso ça fait un moment to bundi. To bundi, to komisi yango na pas eu komi. Mako avant na pesa bango na message bien qu'il y ait trop de différends, trop de polémiques et trop de guerres. Mais avant tout, je dirais merci d'abord à tous les artistes congolais. Baoyo baza ba aventurer te baoyo ba osala makambo ezomonana parce que to ko mélanger ba tout bon ba ope ba osala makambo ezomonana te peut-être lelo lobi na mikolo ko ye ko monana bon courage na bino ba merci na ba artiste congolais tout parce que lelo moni musique à Congo ezongi na top musique à Congo lelo fanis ko na place na ngozomona ke voilà donc grâce na bino grâce na biso toujours ici sous bord en haut et si quand ils allaient qui pour période moto comment coller la trop musique na biso ghetto musique na biso comme ça musique na biso donc bravo na artiste et tout mutuna muta osala ba effort na coin na e mutu mo croiser maboko azate biso ba les champions biso batu bakumbi biso ba les guides biso ba nte mutu nyonso na coin na e alors ça la effort pour na ko valoriser musique oyo nga particulièrement je dirais d'abord bravo l'artiste congolais tout et comme conseil ezaka ke to lemba ko travailler attaque to comme na bambongo ngo attaque la musique reste la musique pour mutu soit comme patron akoma ka akotsa moi pareil sur mona ke na sina zui na lembi non parce que ba fanatique bazela rabiso ya biso to zaka même pas ba famille na biso glodi ozomona donc to zaka même pas ya ba master même pas ya ba famille to zaka ya ba fanatique. Donc bazela rabiso toujours to sela bango musique oyo ko édifier bango musique oyo ko consoler bango musique oyo ko pesa bango ambiance musique oyo pesa bango espoir quoi. Donc to lembate comme conseil to continuer toujours ko ça ba effort ko créer ba nzembo ko créer ba album ko créer ba tube oyo ko sala ke musique ya Congo ça va toujours na top ndenge ezali lelo oyo. Donc voilà oyo ko on a ko pesa bango comme artiste congolais comme conseil yangwana na ndenge oyo osengeli voilà to longola pe to longola pe loko yo eza trop hein donc loko ko banga ne leki trop ah ouais to banga na tellement trop zo mona question na PC couloir akoyiba nga makolo osomona c'est ça mutu mso akozala azo approcher ya trop un peu to za pe na loko mo oyo ya mabe ozo sala biso ezani no zo mona ke soki mutu alingi yo aza muninga no artiste alingi yo alingi yo asepelaka na yo yo komozo elokola malanda nao eloko wana eza bien to eba ko différencier entre l'amour de quelqu'un qui t'aime qui aime ta musique et koma lokola ke muto azolinga ye pas artiste comme lokola malanda nao comme lokola eloko te pa na yo quoi donc soko talika ke no ye pas bima sans yo ozomona azo exceller sans yo. Donc vous comprenez que non amour n'est peut-être oiseau là c'est juste parce que il veut te soutenir quoi. Donc là on a payé ça la bienté et ça l'a pas trop bien. Donc quand quelqu'un est avec toi à boire que la ko beloge comme ça kayo ko mona été le ko la komi malanda to yuma to mona bitinda no to mona o zoyer na moi angle moko boy et là on est zobo matro et ça peut faute ya artiste wana te ezali ba déception au bazwa moni lelo batu ba artiste congolais to vivre ba déception trop ba ingratitude de l'équipe trop na musalo to salaka et comme ça rappelle batu nzozo mona ka komi ko keba na mutu nyonso ozomona ko keba na mutu nyonso tio ya okeba pe na ba vrai ba baza pe vrai na yo comme ko keba na ba moti enta et bébé au perdre pe bateau baza vrai na yo baza bon na yo donc voilà quoi mokili za bon mais le but est que tout le monde est comme ça exception ça la toujours
comme conseil pour l'artiste. Merci Robino Mundi. Lobby belé na boy to yo so une émission très ça l'épisode d'Assine photo silisa mais lobby belé et ba salutation na bat balandio. Bambote na ngai na le DG Serge C. Swindan, la mémoire d'un éléphant. DG Nabiso, en tout cas, merci à toi. Tikala Kaka universel. Nous sommes universel. Donc voilà. Langage nous a universel. Amour nous a universel. Et soutien on a artistes congolais à universel. Reste comme ça. Le DG Serge C. Swindan, la mémoire d'un éléphant. Yariki Sengel depuis Belgique. Betty Pitilo. Hein? Betty Pitilo. On est ensemble, toujours ensemble, nous resterons toujours ensemble. Nabinga au chef de la famille, c'est pas pour rien quoi. Ravi Kabasele Mulundani. Napeso bambote kotoza depuis Katanga Ravi Kabasele. Mon général Chico Chitambwe. Mon général Chico Chitambwe. Bambote pas Ozali, on est toujours des cœurs, on est toujours ensemble, mon général. Mon général John Chibangu Mbakinga bien akana tozaki bien akana na pesier bambote paye azali mon général John Chibangu et pas uzali na peso bambote le boss Ibra Banque Centrale bambote na yo le président bien fait Mangala depuis Beni Dirou Kambale donc hôtel Albertine na Beni bambote pas uzali. Mon ami Paul Will depuis Angleterre, Paul Will n'a pas su bambote, Chiquito Papa Paradis, Valentino Manager, Jires Nzenza Guerrier, Babi Amwanda, Fabrice Ngabali Koumikia. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup, c'était là Robino Mundibou, votre artiste. Et en tout cas, continuez de le suivre, continuez d'aimer sa musique parce qu'il fait la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à Jean-Pierre Lebo, Orlando Bisso, merci à toi. Merci à toute ma famille. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Jiren Senzeza, merci à toi. Et quant à moi, je vous dis au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Bye bye.